Voilà, merci. Bana Congo, Bande Bolanda biso partout. Toza Ismaël Boni. Oui, ça va, Ken. Bien. Ah, toi on a venu. Ah, toi on a venu le Sambo. C'est Komoriko, Vélodrome, Tobimboti, Boulevard. Awa. Maman, bonjour. Awa, oyo messa ma bena maman Sandrine. Tout awa. Mamie, ça va? Ça va bien. Vous sommes Babiloko? Té, on a teka. O teka. Mais tu as bolela ki non ndenge ba tonga boye ba mbonze na biso ya kokufa mais quand même ça va siko. Ça va bien. Ba risque ya ba voiture ndenge zo leka boye zo bank sabino te. Et bank so pona bana classe. On a bana classe. Mais bino pe ba te ki ba client na bino pe peut-être ba ko tout abangot. Té. Boko tata veni mo mukete. Da awa kaka. De sibo mesa na bino. Kala. Ko mama zipelo ngi bondeni. Comment messa o ma? Nga yebisa zipelo. Olobi? Ah boteka biloni. Bepis. Bapis, ba tomate. Nyo sera toté. Bon, il y en a jino des choses au boteka. Classe okenda te. Ekendara. Okenda yon. Ekenda na tour à midi. C'est que lelo dimanche. Okenda tour à midi. Ah, c'est na zigida. Tanga osonga 6h wana laver. Abimi libanda midi akei. Voilà. Mais au bandote a déjà na âge bien. Wapi bana lufa. Ya la service. Ya la service non. Maman, bonjour. Eh, bana. Ça va? Oh, bobatami. Bozobang. Maman, kimieza? Ngolo na Yesu kaka. Mais maman tomoye ba bongiseli bino nzela toyebi ke kalezala ki mabele mais ba tcheli bino ba makadam. Est-ce que eza risque pour na bino ba commerçant ya place haute? Papa eza risque mais to sepeli makasi na ndenge basaleli biso to sepeli makasi. Mais to ngaki ke batela biso ba dodani pour na bana talaka ndenge ezaleli. So ba telso ba dodani on moi bien ba chauffeur pour se fleurer pour na zomona. Nano ebanite be bango mbango. Batia ba dodani pour ezala moi bien. Voilà, maman, tu veux dire que le commerce koto bobandi yango mwa kala. Est-ce que depuis basali prince pour na moni mututu azole la dodani? Ils na camion moko c'est sali dégâts depuis bafungoli. Nano salamité mais to somona risque ko ça parce que na éviter ce qui ko zala sans unique bien ko ça rendre que to somona la oyeleki uti boy kitiboy yango zo bangisa biso. Mais quand même bo sepeli ne ba bongisa bino zela. Kasi to ebi pelanza mapambora banga bakisa bango ebele. Voilà. La commune musoba bongisa pe ka boye. En tout cas ou pas to maluwa kaka abumela. Bango nyonso. C'est que ceux qui a tcheli baya na députation lisusu bo voter. Oh to voter pour la nini. Abumela. Bazala ka wana. Na papa Bogomesa ume. Na yepeko? D'abord c'est peli na ba action papa Bogomesa. Kitoko makasi nzaba pambora mwana wana. Bongo siko bato ya ba direction mususu ope bazana kanda ke non batiki ba direction na biso basalika direction kuna. Est-ce que bokota na ba ranking te na bande kwa ba direction mususu? Tokota te biso to yeba koti yango tamuso ba kosela bango pe to yebi. Tokota te. Voilà, merci maman. To yeba kite. Bango pe tamuso ba kotela bango to atile lote tamuso ba kotia sima. Voilà, merci. Alors bozolanda ba maman commerçante ya Kitambo. Maman, olobinde nini? Bandeko bazolela balobi comment basokipe na bino ba direction mususu pe bazolela. Ozoma te ke Kitambo ekomi na deka. Ezali kamba décanté et ko ya lisuto sengi na nzaba baksa susu mapambole esopa na po bango pe bango la bango 2018 ba yebite soki ba la bango likamlo c'est na projet nango ba banga te mais to sengi na prince o debati la biso ba dodani pour na bana classe. Voilà, bino tu bozole la ba dodani c'est que bozomo na risque moko ezali pour na bana mususu de ba mesana la dai ko moni a ezala déjà mabele ezala prince te ba mesana da wuti ko akimi mbango azongi ko akimi mbango yango mo to sengi ba dodani pour nini pour bazala ke bazala protéger déjà que tanga zo ya boy azala déjà calé. Si on ndenge boteka na bana bozoteka na bana na kati ya prince yango bozoma bino pe ba mama bozo exposer pe bana na kati ya danger. Eza kati ya danger to yebika nde to kosala pona bango. Bacha ba poto ya mwinda. Zela atosa papa te opesa ida bien. Donc bacha ba poto ya mwinda. Bocha ba poto na entrée ya avenue oyo 20 km/h pona bana baleki balabalo na Valère bazabana na biso bana ya Congo. Bocha pe sans unique po bana bazala protéger. 20 km/h eza agglomération bana bakozala protéger. Mais na ndenge musale salami
Musala esalemi kitoko na dire mukuse boluka banzela mususu bosala misala boy. Voilà. Donc il va bon ça kitambo mobimba boy pour ça la bien. Mais première commune à Kini, il faut ça vraiment boy, vraiment, vraiment. Voilà, merci, merci. Alors, ba maman ba la raka Ismaël, OK ba maman. Ba maman ba la dodan. Maman, et bongo toyebi bozole la dodan tala. Mwana outside. Outside. Afanda wapi? Ana bana. Bongo maman, na ndenge ya mesure ya sécurité. Boko so pe marché pe bolongoli na couloir botiangwa ta mopanzi pona ko éviter ba problème. Lobaki liboso to kota boye. Siko boye liboso ba porte mapanga ba balingi te. Yanga lobaki na biso ke au moins atato tia mesa boye limite za la kuna. Awa client ko hotel mazo sombeloko. Ozo mona yango to vandi. Bongo bozo banga te camion mususu ko si la frein et hier mususu mateli bozo banga ba risque na te. Mabe wana te ko mate. E ko mate en tout cas vraiment nzamba batela biso. L'homme prudent voit le mal de loin. Ezala ngobo ki makalikambo valikambo la yo. Mais rokoma pete. Nanu po mona pete ovana be mutuka pe sote ke sa côté mususu metiki yo. Non sotunda e uta kala volonté nzana. Olobi mama. Mosu po bimi pe la prince yango te kuti na kata lopango. To mona kango mingi. Liweza partout. Ce qui nzamba le bien ko le kaka. Pe ya ko fandi na lopango mingi bukani kameko. Ah, e kamne pe koti. Estela makanango. Mais bo fandi sara bana pe na ndako. Bazofanda bango ate po tala kala ko bafungoli na ntete zo banga ka po. En tout cas so ba côté za la sens ndiki ko za moi bien. Po nzele za muke soki bati ba sens ba le botala ko ngone ka zala. Ba chauffeur ba zakala ba linga te ke moninga sali bo ngara pusa muke bona zela moninga te. O kuna zo o na pas zo wela no monike et puis ça passe. Merci. Merci maman Olobi. Te tolobi kaka ezala sens unique po modèle ba chauffeur bazo kumbela yango te bazo bateke ezana kati aveni bandako ezali mage bazo biso tolongo bandako peza pembeni ya epesaka mikongo na balabala ba chambre bato ezali ozomona batie badola mpo moi vitesse ezala ka limité ezala ya kita toki ndenge ba mama ba la dodan donc to senga bandeko na biso tolela papa to maluaka no tolela kaka député na biso wana no ye wana kaka aumela papa lito no na tengelito bango na biso ye wana nzamba pambola bango bakisa bango ya mingi ideo basali to sepeli makasi. Merci l'air. Merci l'air. Toza na biso kaka to tambola. To solina ba mama commerçante ya couloir. Balobi bango wenze feti kala wana. Bandeko pe ba senga ba dodan ni fe kota. Masa na zap. Le gars Koutire, bonjour. Ouais, namoni maison yango ya. Maison yango mais boche lumière publique te. De lumière publique ko ya to senga papa Thomas Luaka yende kolo masolo. Oui mais bacha lumière publique, bacha dodan, bacha ba déterminer kilométrage par heure pour la protection à bana mikezanze la bana mingi ba kende ba classe. Voilà. Et loko to senga ngwana musala isalemi bien. Voilà, mais tomoni maison kitoko hein. Maison kitoko botongaka ou bien bodiminaka ba bilamba. Totongaka bilamba privé. Voilà. Ils ont vraiment maison très commerciale, ils ont bilamba privé. C'est que ceux qui ont besoin peut-être ya botongele chemise bosala te. Te, tosala te. Bosaba bongo ba ko diminer net ba veste. Ah waka. Tosala kate eza pona kosala koteka, eza pona koteka bilamba prêt à porter. Bosaba congolais liboso o bozobo ya mbongo mama. Oui. Oza congolaise liboso o pena ozobo ya nombongo donc so ba client ba ya na biloko ba ya na bango te po bokosala te. D'accord, aussi va répondre. Merci. Merci beaucoup maman, merci. Merci mon vieux. To sepeli makasi. Voilà. Ce que zala ba congolais mususu ya Besco, nde bazon di mara mikumba nyoso nakosala. Après lobby bato abandolela. Donc c'est Pauline Lumumba Adel Joro bagu danger. Bolanda biso, bomoni ba congolais serré pe bazala na mboko. Botala neti bango baboyi ba problème. Ah, te. Tout ça te en gros. Maman, otekani. Voilà. Oza comprendre. Donc il to sengi batutu baboyi na bango. Alobi non, papa ça va? Kimi ezali? Kimi ali makasi koleka. Tokotika na makadam na bino. Tomoni ba mama, ba papa bazolela que non badoda ndenge zate prince ko créer ba dégâts yo tanke mwana kitambo ko baksani.
C'est vraiment pour bâtir ce badodan pour chauffeur ton on va vitesse pour vraiment makasi ndenga bi surtout na bana owel so tu badodan e ko aider so vraiment makasi na kati ya ngimba na biso bongo malgré badodan mais to sengi ba mama o ba oteka na couloir o peut-être couloir comme déjà risque ba mituke zo le ka ba vitesse et msusu ba mama ba kozo risque ba mama ba lobi ba kozala kaka wana conseil nini okopesa bandeko oyo bazoteka na couloir to moni pende ko na biso azo changer pe mbongo wana conseil nini okopesa bango vraiment ce côté ba maman na biso kitambo ba respecter vraiment ba koti na kata ba tiki espace les mal ne ba client ba temaka liboso nde sote maman na papa na biso atena bien za na kwa mais client atelemi wana na anza wana nde za risque vraiment maka mais awa pe camion moko ko aussi la frère et yepe ndeko zela to zana ndeko père boni kimi ezali kasi tozo tunaka par rapport ya ndenge batongeli bino nzela tomoni ba mama bazolela ba dodan mais tozo mona pe risque makasi par rapport ya ndenge bozoteka pe biloko na kati ya pembeni ya prince boy est-ce que ndenge ba dodan ezate boy bozo mona te bozana kati ya risque faut bacha pe dodan yango faut bacha dodan yango isala bien so bache dodan. Mais l'état n'a nous battu d'odanité. Beaucoup qui longola beaucoup déplacé dans nos babilo côté l'état battu la bino badodan. Mais ba place musu ya ocha ezate photo chaka boy pour tout comment vivre. Donc ils allaient ba quoi moko ya référence place ba client ba yebite bien. Mais au pesa direction comme tel il y a donc il y a eza prince comme tel te eza donc eza place mo boyka so embouteillage sande kunande bakoy ko taboy to ebe ke yo fandi bien mais ba client na yo ba bandotele ma awa eza déjà na kati ya makadami moi te ke ba client na yo moko baza na kati otie ba client déjà na risque te na opusa na ngasi maboy ndengo lobi boy donc na yo ki yo na opusa na si. Ok, merci beaucoup. Salut lango père. Salut lango. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tous maman pekuna, maman pe falobat. Hein? Maman, ozokima. Ah, Italia. Maman, kimi ezali? Kimi ezali nango. Batongeli bino ba prince wa mais tomoni maman bozote kaka pembeni na prince. Bozo banga risque mitukate. Papa, esika tokokende tozomona te tozovandaka na ngolo ya Nzambe. Mais loko tozosenga batila biso dadom soko dadod. Batila bino nini mama? Dodane ekangaka nzela mituka bakumi komatati na nzela makulu. Eza kitoko te? Bana bazoleka. Est-ce que ba mama bozozo atteint sola na bana ko expliquer bango que kune komi très dangereux parce que tozomona bana pe bazo nga tandis que ba mituka peut-être ko créer ba sandi. Tozo yebisa bana metala kaka bana meke okozala kidiba akimiyo mwana ke kotuta bango moko ba chauffeur ba lobinini ba chauffeur ba komo matati na nzela makulu baba zotuna batila biso dadane oye kanga kanzela po ba chauffeur ba frenaka esa bien te. Merci beaucoup maman ba tia ba dodan nzamba pambola peyo po boko libiso kana mimbongo to boye kufa mais bozala un peu moins réservé parce que tozo boyande ba problème quoi. Eza bongo papa biso moko pe tozo yeba yango tozo pousa moi moke to tiki plainze na sema tozo we na milimo papa. Merci beaucoup maman, merci. Merci tozo pe papa. Papa pe na moni papa kangi pe na bana. Père na moni yo kangi pe na bana. Voilà. Voilà, merci. Merci, ça va. Voilà. Voilà, merci maman. Merci beaucoup. Donc, tu continues. Donc, on a déjà na moni sorti pour ma quelle est ah okoma nga mukolo na babimeli nga yawe na babusima babreki ba yibinga saki ah ba petit mo ba yibaka na sima na soko ye babimeli na c'est la transport oui kana fuite ozaki na ba kati saki ba kimi boy voilà ba kati saki kana sima babreki biso to bika sécurité za wana mais to bito so ba to kamba sala wana ba sala ba ventira
omona ngwa omona ngwa ah ozomona siko ba risque ça ah voilà ndeni papa omona ngwa tomoni ba mama bazo déclarer balobi non nzela oyo badoda ni fezala yo tant que muto sala rapena musala po o eza kwena bino ya to benda na bo o eza pena kwena bino yoko olobani bon nga sepeli kaka ne prince ninge bonyito no nyoka mafa pona kumba pusu mais na remese kitenge loko oyo asali ye pena arumela pena makasi voilà balobi yo zape mokonzi ya bayanke tout baza barenja koto parce que net zoka il paraît bazo botola batu pe biloko kuna na ngambu so mutatele mi azela transport na butu bazo botola bozo prévenir nini est-ce que boko fandaka wana te bokanga bato ba sala ba désordre nga ebisa kitenge boye biso to ba porteur vana ya kankokolo mais to lala ya ba parler to sa ba sinya bana makamu elekana ya butu to yebite siko ndenge ba considérer bino peut-être que non ezabino nde bo sala ba biloko wana yoko lobani bona ngai nga bato belé anya sati ba yebi ngai esala kumasha mais loko lubara ba soda basala bayaka ya tennis civil voilà so ba ya tennis civil ba nukanga ebele voilà comprend biso to ya to sa biso ba innocent donc yo oyaka no musala na yo soko silisi ozongi na okankokolo na yo okeno kofanda da balongolo na kacha makambo balo ngapena makambo ngapena ngasala na nguti siko bato bajijaka yo peut-être so batali elongi na yo ndengo zali bazomono neti yo poza na kati ya groupe ya bato wana okolo banini bajije yo par rapport ya boete bajije yo na ndenga mutema ngai kitambo bayebi ngai kitambo nyasa tu bayebi musala nga salaka o nyasa tu bayebi bise bele to lata ba ber o utanda kubonya tango mona brur basoda basimbi yo o tuna o selin o bayibaki o basalaki boye nga balatisa ko ba ber wana nga comprendre te na comprendre te c'est que yo pe foluka mafuta moko pakola ko changer ata moi façon bon o tantiri nanga moko voilà ngi pété aux tantiri batum ninga za tantiri te o face nanga mo Jérémy donc batika na ba ko confondre yo ki oza moyibi pona face donc rotika la na face na yo nzamba salela o pe na face pe na nzambe ya salela nga yango Jérémy donc ba luko changer wana donc yo changer na hote nga zaka bongo nga o ya lukanga pona musala o pesinga musala ya salu ya voix normal kwa manga mamuyibi ya ebite mamuyibi. Voilà. Merci beaucoup. C'est Apolline Lumumba. Toketi na ngambo. Na ngambo kuna place basa babuiki place batu basala avioma. Zela tokacha zela. Yoku tu faut diriger biso. Oh pas makelele. Bomoni prince en place bimi. Pas makelele yango. Je pense que diriger biso zela. Ouais. Ok. Dala tokosonga na biso kakati. Tozonga na biso. Tokatsa mama kasi, tokatsa mama. Voilà. Tokatsa mama. Yango ba taxi yango zela ba mama pete. Frère Joël, boni. Calme ezali. Tomoni awa basali prince kitoko mais batebele bazolela keno. Coin au soki batu batelemi bazela transport si déjà ça va maman parler. Balobi ba mibi moko batele makawa babotola batu biloko. Yo tant que ancien kitamba. Ezaka mingi bana kuluna mais bakolite nango pona ndenge pe ba embouteillage bando sala makoto yo. Voilà. Basala biso déjà nzela oyo eda ya mabaye bimi mbala moko na velodrome. Ba mama pe baolela badodan badodan pe zate. Badodan ezate. Oyo ezali eza mwa misika mais il faut que chata moko à partir ya ta vivi awa dona loadi ba chata mwa dodan moko et ça la bien pour na évolution ya awa yosko ke wapi bon nga sikoyo na koma kota velodrome voilà mais nazo lingana sala mwa système moko okati sa po kende velodrome oui na ko tambola la prince oui il faut tambola prince po eza kitoko fort bazo banga ngo ba senga dodan yo po lingo tambola malgré na rataki na koyaki na zimwa gratini koyaka na prince na koyaka na prince po basala ko tellement kitoko na dalaki kidiba nzoka na dalaki na kacha ravin. Voilà, merci frère Joël. Balobi yoza grand frère propre ya Lolo Timolisho
Molisho Loloti Molisho azolanda yo moi message nini opesa Loloti Molisho bon na yebisaka Loloti boy munoko mukolo elumbaka solo mais elobaka makambo solo voilà petit nanga benganga voilà oyebi soko za numéro nanga te osenge pas Daniel bon numéro nanga ezali 089 96 54 994 voilà soko benga tokosola po yo eza makambo ya famille do faut tosola no bien mais famille Molisho boza ebele bon toza famille ebele eza pena famille munene famille Molisho ezali vraiment munene na poto bazali na États-Unis bazali na Afrika akuti koloba te donc famille pena eza munene mais Loloti naza na posa na yo benganga numéro wana na pesi numéro 089 96 54 994 donc benganga sur Gilles pe azolanda na Angola oui azolanda Gilles so tozana e awa Daniel paza kuna yebisa pe Daniel abenganga fa Joel yo pe na ebela ki o métis yango o indi boza ba mo ya Congo bien bino ba famille Molisho bozala neti mindele te tozonga na biso edaka mo bampiaka mais tozonga voilà merci po pembe si la raté voilà po soko tali ba foto remarquer bana nonde siko pembe makasi cho ezate donc faut bazalaka pembe bon o ezaka moi ba mo ya Afrique voilà merci la mingi te na okende fe kuna merci beaucoup to soksi na biso awa